Bon, lobby na benga ki leki na ya mwasi na Londres sika zalaki to solaki na ye nde ayebisenga bon le cas na chance que nous moi quelque chose. Après 30 minutes ya ko benga lobby Nathalie émission moko epesinga pasi na moni balakisi ba papa moko bazo souffrir ba kota mai nde kende ozwa quelque chose pona kopesa ngo 5 pesa maputa nde nazwaki mbongo wana na sombi ba pesa maputa oyo 6 pièces mobimba nde omoni yango na yakotika yango awa na kati ya fondation Malo. Bon quartier nde ayebsenga tabuka ke Nathalie bango ndenge bazo souffrir na si ya mai kuna na papa moko azobela nde esaki ngai penza pasi mingi nde somba wa maputa okende comme ça okende kotikela bango kuna nde na sombi maputa nde mona yakotika ngo bon ndenge nazana koloba boye en tout cas Nzambe apesa biso kaka ba Congolais mutema ya mawa na batu baza pe libanda ya mboka bazala pe na mutema ya mawa lolenge ndeko nanga akanisi bandeko na biso awa na Congo Kinshasa na ye komona penza nde na komi sur le terrain ndenge bayambeli ngai ba mituna bazotuna ngana ba placement ndenge zali na moni penza ke so ezana bandeko mususu baza pe na lisungi en tout cas botika bango te bo bakisa lisusu koleka même okutu biso topesi Nzambe pe apambola ndeko nanga mwasi oyo azoke likanisi wana ayebisa pe bandeko ne pesa baza kuna en tout cas eza penza réalité akomona pe image nanga akomona pe ne ba otindele mamnyoso ndenge leki malamu.